Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Davina mwasi kitoko, Davina mwasi nzambe, Davina kitoko nde eleki, babote nde likambo wana penza nyonso kaka ya Davina. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na meme libino Davina apwa yaba Davina mungala na biso de luxe, mungala moko ya tongo makasi bandeko, makambo eza ya koinda, makambo eza vraiment ya kobeba. Ce qui bomoni Davina, c'est que makambo ya sikape eza ezalaka bongo, donc ya lelo penza eza somo. Alors avant tout banda tokota na mwa émission na biso ya lelo, en tout cas na osenga nanu na batu onyo surtout si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso. Chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba conseil, chaîne ya ba analyse, chaîne moko ya ba information ya kitoko, et pourquoi pas chaîne ya bana nzambe. Bandeko bokota bo s'abonner massivement. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. Et kosala biso oyo tolobaka chaque jour tokos makasi, tokos penza. Bandeko makambo ya lelo eza somo. Esengo to esengo te, makambo moko esengo makasi. Esengo penza ya kosakana te. Ba o nyonso balelaka vraiment Davina apa. Ba o nyonso basepelaka na façon Davina ajuaka. Lelo vraiment ne kopesa bino news moko ya kitoko. Ne kopesa bino information vraiment ekosepelisa biso. Alors avant to kota na information wana, na osenga na bino nyonso bolanda biso bokendo zwa bakiti. Bozwa bakiti na bino bandeko na système moko ya bien bovandi penza ovandi zala na opposé ozala na opresete ovandi penza na système a bien wana otie moi jus pembeni. Ba mosusu balobaka jus yango lobaka nyonso pesaka biso bongo kendo somba wana botiaka ba jus batiaka kaka, on ne sait jamais. Baliaka kaka bamela kaka, botie moi jus, botie moi sucré, botie moi maï. Soki oza na jus te tia ta maï, soki oza na sucré te tia ta maï. Otie moi nguba pembeni, otie moi popcorn na yo, moi ba biscuit, moi ba chocolat, ozoliaka kote mosusu ozolandaka Étoiline Inès TV. Wana olandi tango olanda wana kobosana te kotia ba j'aime na yo, tia pe ba commentaire na ba suggestion na yo ekosala biso bien makasi. Bandeko tosala pe partage. Objectif na biso mingi ezalaka partage. Bandeko semaine passée nazweki ba partage ebele te. S'il vous plaît, tant bo landaka bo sala pe partage na système ya oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. Bandeko, good news eza nini? Bino moko bo remarka absence ya Davina apwa. Davina apwa abanda komona na lisusu te, abandaki koyoka na lisusu te. Ebele kutu ya batu balobaki ke non, peut-être azoleka na belle vie activité parce que peut-être baswani, peut-être mo makambo mike kandenge ezalaka. Ba propos ezalaki nango ebele. Toyaki kutu kosalela ngo ba analyse awa que non. Soki bo mona ba comédien te, bo remarque que na on a ba film peut-être ya sika comédien tel azate, to comédien tel azate. Mosusu o mona ba voyage.
eza neti batu neti ba Davina. Davina oyo aza mwasi moko avoyageaka na ye pamba pamba. Donc soki a voyagé azalaka na posa te ya koyemba batu nyonso bayeba ke non Davina a voyagé te. Neti tomoni ba Luna kokende kaka batu nyonso bayeba ki non nini Luna mienzi akendaki. Donc ata soki bomoni ye na ba film te boyebi déjà ke non Davina nini. Je m'excuse, Luna mienzi aza nanu na Paris. Mais ba voyage ba Davina apwa ezalaka bongo te. Ye a voyagé dans le calme, dans le silence. Donc soki bomoni ka absence na ye déjà bo remarquer que non mutu oyo aomonana te, donc aza na ete. Asi a voyagé. Donc wana penza nde Davina apwa. Davina apwa a voyagé ki akendaki na ye ba vacances na ye, akendaki na ye ko se détendre quand ndenge bino moko boyebi après travail ya munene ya kitoko pe. Mutu nyonso aza besoin na repos. Yango pe Davina apwa akendaki pe ko se détendre. Akendaki na ye. Siko na moment oyo to oloba bandeko good news. News ya kitoko oyo to ye ko informer bino lelo. Ezaki Davina apwa azongi. Kaka kozonga ka teke non auti ba voyage na ye mbala moko azongi na ye azovanda na ndako te. Davina azongi na kin epi na minute oyo Davina azongeli pe musala na ye. Azongeli pe musala na ye bandeko. Donc na filme oyo après oto Holanda. Oto Holanda vraiment ya Belvi Kandi oyo alambela biso filme moko ya kitoko makasi. Tango kosila ya face à face. Tango face à face ekosila ozala na filme mosusu. Filme wana Davina ozala te. Après filme wana oyo kolanda nde Davina akozala. Aozala ko apparaître na ye na ba écran na bino bo mona ye. Bino moko déjà bo sepelaka na façon Davina jouaka. Bino moko déjà bo sepelaka na façon Davina apwa asenkarnaka. Donc azongi pona ko sepelisa bino. Musala penza ya ki comédienne eza musala na ye. Alela yango mingi. Alinga yango mingi. Yena musala wana lobi. Bo longolanga te. C'est vrai na lembaka air moko. Nazalaka besoin na repos. Nazalaka pe besoin ya okende moi quelque part ko se détendre. Naza pe mutu. Yango azwaka ba vacances na ye ba congé na ye ake. Mosusu akendaka na mobali na ye. Mosusu bomona pe ake na famille na ye mobimba bana na ye na mobali na ye bake bango nyonso. Donc ezala mwa bongo. Davina apwa asi azongi. Donc kala mingi te bandeko bomona ye na ba écran na biso. Ajouaka na ye partout Ajouaka pa ya Belvi Kandi la patrona à qui d'ailleurs nous saluons en passant. Ajouaka pe epa ya tonton Bobo Manoka le président. Ajouaka epa ya Aïda Kapilas, Aïe de mon cœur. Ajouaka pe epa ya Mams, Mama Sila Bissalo Pombasen, à qui nous saluons aussi en passant. Ajouaka pe epa ya tonton Bobo Manoka. Tonton Adaï Lunga, plutôt le président. On a pe ajouaka mingi. Mais, ba invitaka ye place, ba place ebele, Ajouaka penza. Ajouaka ba place ebele. Davina aza mwana aza mutu oyo comédienne oyo penza azalaki formé epai ya V12 kuna penza nde place ba format Davina apwa bien que akenda pe ko jouer na ba place mosusu ka ndenge boyebi bino nyonso ke non biso nyonso toyekolaka chaque jour toyekolaka penza chaque jour omona lelo ajouaki kote kuna aekoli mwa eloko lobi a joué kuna aekoli mwa eloko donc ezala mwa bongo yango bomoni aza vraiment mwa simoko aza na ba capacité ebele aza pe na expérience ebele et puis de nature Davina apwa aza mwa simoko oyo azalaka simple et humble aza mwa cité ke no bomona ye batu mosusu omona ye batu nyonso balobelaka Davina bokomi komona ye akomi orgueilleuse bokomi komona ye ba réponse moko boezanga tina te
Davina apwa azala bongo te bandeko. Davina apwa aza mwasi moko asololaka mingi pe kitoko makasi. Azalaka vraiment social. Ebele ya batu kutu kala babando banisiko kanisake non. Davina apwa aza mwasi moko azalaka orgueilleuse. Amimonaka, elle se prend trop la tête. Oh boy boy. Mais kolanda landa wani zalaka via Davina te. Davina azala bongo te. Davina alobaka pe moi anglais hein. Moi anglais mike alobaka na ye. Alobaka moi anglais mike kandenge zalaka. Et puis côté français na ye en tout cas alobaka na français kitoko. Yango ebele kutu ya batu balobaka que non Davina azalaka française perdue en heure de C. Wanande ebele ya batu balobaka bongo. Parce que alobaka ngo kitoko et puis ayebi yango. Soki mutu ayebi mwa eloko, soki mutu zo sala mwa eloko kitoko, biso pe il faut to yaka to appréciaka ye. To appréciaka penza ye. Davina ayebi penza musala na ye kitoko. Asincarnaka na ba rôle nyonso ba pesaka ye. S'il s'agit azala mwana moko impoli akozala. Si il s'agit azala mwana moko ya mavanga, mwana moko penza obalobaka penza oyo. Donc biso epa biso nde toza nango, mon père a de l'argent ceci cela. Soki ba pesi ba rôle bongo. En tout cas, ajouaka kango kitoko. Yango bomona tana kin makambo. Rôle na ye wana ajouaki ki yango kitoko makasi. A s'incarnaki très bien. Bien vraiment. Soki pe alingi ba pesi rôle a jouer neti mwasi moko azo souffrir na ndako libala. En tout cas, bomona na kolela nyonso. Na kolela omona Davina komi kolela. Donc, aza comédienne moko, star moko, oyo penza, aza na ba qualité presque nyonso. Ya kozala comédienne, ya kozala star. Wana toloba. En tout cas, la famille Bossala, moi, partage surtout na good news. Il y a Davina de retour sur scène. Hey, Indi. Davina de retour sur scène. Ezo Indi sabandeko. Yango toya kaka ko informer bisno. Yango toye bisaka bino chaque jour. Soki boko ta na ba chaîne na biso en tout cas. N'oubliez pas surtout de cliquer sur la cloche de notification. Tombo cliquer kuna. Bobando zwa ba notification nyonso. Soki video ya sikekoti. Ale bino pe. Ba pesi bino notification. Bala moko bokoti. Neti ba information à bongo. Eza na bato ebele ba yeba kite ke non Davina était en voyage. Eza na bato mosusu pe ba yeba kite ke non Davina azongi. Ebele bato ba yeba kite. Yango toye ko informer bino kandenge zalaka. Toye ko pesa bino ba information yango bo cliquer na ngonga na biso pour que bozwaka ba notification chaque instant. Bandeko boloba mwa liloba moko ya bien pona Davina apwa. Star na bino ya kitoko, comédienne na bino ya bien makasi oyo asekisaka bino, oyo penza azo sepelisaka bino bandeko. Moi liloba moko ya bien, olobi moi liloba moko yo sala que tango Davina koyoka ngo ye pe na motema lobi wow. Communauté na biso elinginga. Batu ebele bazalaka na ba comportement wana que non. Soki mutu asali mabebo mona ba commentaire moko pas possible. Bakomi kofinga. Mais soki mutu azo sala makambo a bien to mona ba commentaire ebele te hein. To mona kango penza te. Et puis bandeko na lingaki na souligner moi point moko. Pona bandeko na biso mosusu. En tout cas, tango boko takana ba émission na biso, pas seulement chez biso, ata et pas ya bato mosusu et ozala bien olandi émission du début jusqu'à la fin et puis oye ko sala commentaire na yo. Eza na bato mosusu balandaka vraiment ba émission te mais omona ba commentaire moko boye ya menace makasi. Neti l'autre fois na salaki émission moko sur l'éclaircissement ya makambo ya Kibombanda ya baby la donja na luna miezi. J'étais clair. Na lobaki que non.
tokoki koloba kibombanda te. Pourquoi bato baolatisa kibombanda ya Baby na Luna? Est-ce que ye grâce asi ayebisa bino ke non mwasi na ye eza Luna Mienzi to eza Baby la Donja? Est-ce que asi adota bango pona koloba ke baza bambanda? Bandeko ezalaki somo na ba commentaire eza na mwasi moko façon afinga kinga pas possible. Eza ya pasi. Yango na osenga na bandeko. Tango bolandaka bi émission, ça sera mieux au lundi émission de début jusqu'à la fin. Et puis au sali moi commentaire na yo. Tango olanda émission nyonso koyeba ki mutu oyo azoloba makambo yo. Azo kende nango boy. Na chaîne na biso en tout cas to fingaka na biso te. Nga naza mwana nzambe nazala na temps wana ya koya kofingaka batu te. Nga nazala mwasi moko ba toli makasi na ba conseil. C'est ça. Donc wana penza ndezalaka mwanga na ye penza na pesi ba information et puis suka émission na nga kopesa ba toli makasi. Yango na lobaka chaque jour donc chaîne na biso to fingaka na biso te. Soki ozana problème comment yango kana commentaire to landelaka ba commentaire na bino bien que y a des fois to répondra kate mais to landelaka penza ba commentaire na bino bandeko. Botiaka na ba commentaire mais ma finga nde na ba menace yango nde tozoboya. Tozalaka na biso na ba parti prêté biso tolingaka ba comédien na ba comédienne nyonso tolobelaka bango soki tomoni comédien tel asali makambo mabe. En tout cas, bomona. Soki pe asali pe makamwa malamu bomona lisusu. Donc tozalaka moi bongo la famille. Yango moi éclaircissement kaka na lingaki na tia sur ba makambo o nyonso ezotambola kandenge boyebi kili tolamuki yango moi éclaircissement. Cher Bouchou, cher abonné, cher connaissance, tokomi vraiment na suka ya partage na biso ya pourquoi. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye et pourquoi pas à la prochaine.